Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, bonjour et bonsoir. Par rapport à l'heure que vous allez suivre cette émission, je crois bien qu'il y a Eco RDC partout dans le monde avec le boss Jean Chibo Chihuahua, le producteur, il est tout pour nous. Donc papa, patron, il est vraiment tout pour nous. Et vous, nos très chers fidèles téléspectateurs d'Eco RDC, Bozalara wana pour la Rolanda ba émission na bina kitoko ba télé-réalité ba interview nyoso tout oyo to pesara bino et salara bino bien vraiment. Merci à toi notre caméraman Hakim garçon noir. Merci infiniment à tout le monde qui nous suit de Kinshasa ici partout, Congo Brazzaville, Angola, Zimbabwe, Lubumbashi, Goma, Bukavu. Donc merci infiniment. Surtout soutenir Bisso et puis sûrement soutenir Bob Molema. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Donc les lots de la mino l'isolo ezali bakolo maboke. Bakolo maboke. Donc c'est-à-dire topé ça bino déjà idée bakolo maboke. Tant lo bakolo maboke bino moro déjà na ça ba idée na bino boebi et lo ni tonto lobela. Mais topé ça bino ba contenu ya masolo na biso le bakolo maboke eza lisolo musu ya sika. Donc la plupart auto bando kutana bato na kati ya lisolo kolo maboke za ba grand bateau ba banda. Donc ton ba betarape ba kolo mindule siko ba kolo maboke ba kolo mindule na RTNCD zali. Donc biso a na kati ya Eco RDC sur YouTube tozana ba kolo maboke baza tellement ébélé paix à leur âme au bazali souté na ba o bazali baza ba respecter bazati lelo bazo vivre ça va toujours ba félicitations na ba encouragement. Alors aujourd'hui sur notre plateau, il nous accueille chez lui. Il s'appelle tout simplement Papa Massassi. Papa Massassi nous a accueillis chez lui à la maison, donc poto beta naeli solo na biso ya ba kolo maboke. Et sans plus tarder, Nancy Kim, on met un peu au fond la caméra parce que il est là avec moi, donc que je dis bonjour papa. Bonjour Bob. Papa Massassi, bonne année, namoni santé, puis bien ça va. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Comment namoni en bonne santé? Oui, Nzamba Zali, quand on croit à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout va bien. Papa Massassi, le lo ya mibiso epanayo, to memelo lisola sika, eza bakolo maboke. Eza concept moro ya Papa Jean Chibo Chihuahua, lingaki vraiment parce que le lo lisolo ezobetama partout. Ke ngana koti maboke, ngana ye maboke, ngana sabu mais bakolo na ngonde bato ebele bazobunga moi référence. C'est pourquoi yango to créer lisolo oyo binonde baye obubanda. Soki pe okutaka ngo na soki pe to zalaka tango makambo bandaka yango to préféré to kita pena ti na c'est na génération ya bino poto beta na bino lisolo wana na bité so eza vraiment intéressant. C'est intéressant Bob. Na Bible balobi o to sala nyonso to imitaka kaka do to kutaka to za ko imiter. Donc tous à la reconnaissant comme na Colossiens 3:15 balobi na soka na soyez reconnaissant. Toi reconnaissant au moni moto o aboyi ko reconnaître o yakuta aboyi ko reconnaître ancien azamutabila kele mabe ngana ko batiki ngamu na banda maboke ngana kutaka bato et na otika pe bato pe kaka ozomona parce que maboke to baka début muto banda makamnyo se nzambe ka muto banda makamnyo so bisonde to banda ko copier maboke kombo ya maboke za kombo ya moto. Maboke zali kombo ya moto. Moto wana basalaka groupe moko na ba mame waso. Ki kwanga nzala. Molangi ya pembe. Mama Moseka, Mama Impala, Papa Moussa, vient biso ki kwanga nzala. Donc bazali moi belé basalaka groupe moko. Et groupe wana bangonde babanda ko leka na radio na 1956. Na radio na biso. Donc et groupe wana emati tant to ekozwa télévision na 72 télévision et babandi ko leka pe na télévision. Sikoyo groupe wana ye leader wana maboke wana. Siko kombo ya yende il était comique. À Sakufa qui sont vraiment appelés na kimia bisike zali. Kombo na imuto yebanaka makasi parce que beaucoup de la 5 comédiens 6 mais au moins na moko atombo miso nzamba tomba ye kombo ne yebanake siko komaki maboke et ça les groupes maboke donc tango et continuer maboke babando benga ba nyonso théâtre ba maboke
donc eza kombo ya moto o baza na groupe na ba mame waso ba maimpala mais moto na kufa siko kombo na inde ekwafaka oyo babenga ti lelo Maboke. Voilà démarrage à kombo Maboke yango wana baza oleka na radio na 1956 wana biso to zate et to zate mawa to zate donc biso te kuta ngo kutinga na bota 61 na bango bazo oleka na radio. Donc, déjà donc c'est comme ça, démarrage à combo. Et tant au combo, il m'a dit Maboke. Tant au combo, 74, 73, 74, bango bazui faillite. Groupe nous c'est Arasoki et Mati, so validé va comme belé et couper sa faillite. Donc l'air bazui baisse bakiti. Alors tu t'engues sana, a outi ko tanga na poto. Tant au te ko tanga na poto aye. À observer bango na ba histoire yo ki abino ngai fona sala émission moko ya théâtre de chez nous na sala émission ezaki émission théâtre de chez nous parce qu'on a émission na quand on parlait des artistes comédiens donc on inviter le feu Mutombo Bwiti que son âme repose en paix akufa aussi les gens de théâtre bazaki so ba bengi bazolo belaye al bazo ba pièce ya théâtre o ya jouaki na salle bazo tia ba lobela kango. Siko bazu émission ba pesi Mutombo Bweti. Siko Mutombo akomi ko sala Mutombo Bweti akomi ko sala ko présenter émission. Mais er moko mona pe Mutombo Bweti ça sous te faut changer acteur mususu. Ah ba changer acteur un présentateur mususu aye. Siko qui n'a pas d'image. Et pesi mo bolo tu tenga sala ko mo pesi kanda siko. Mais on dirait Mutombo ni Mutombo voyager. De faut ça l'émission avec quelqu'un d'autre mais qui n'a pas d'image. Théâtre de chez nous, émission théâtre de chez nous pesi kanda. Boso boye navant de sakaka groupe 1975 avec Vansaskoyo groupe oba obenga théâtre de chez nous yaki a parti émission wana de même personne combo groupe Salongo Mobutu a instauré un système ya Salongo chaque samedi Salongo Salongo alinga musala voilà wana Mobutu a uta na Chine en 1973 à 73 74 a instauré le système il y a Salongo. Alors Salongo ils allaient au Salema. Comme Salongo comment Salema dit ce que que bon groupe comme nango Salongo. Alors yango est activé ba to tcha ba mouvement pour na basalaka Salongo alonde bazwaki Shaba Inga. Ba yebozwa Shaba Inga mama alinga ye bazui Monoko bazui mo pepe baibale mondial papa kwedi baye bangonde basala groupe wana ya groupe Salongo ndenge bandaki voilà donc babenga ka Maboke ti lelo mais Maboke yaki kombo ya muto bandaka yango na babamba na groupe Salongo ata ba groupe Salongo mais babamba kaka Maboke kaka voilà. C'est pourquoi on to betali solo ya bakolo Maboke. Il y a pas Maboke donc voilà mon isiko tozu lelo vrai éclaircissement vraiment merci beaucoup moi aussi rappelle la vie nanga o yanga pe la bombi donc voilà papa Massasi na ebi que ozo se souvenir déjà na époque il y a monsieur Kalend et monsieur Nzund oui à cette époque là yozaki wapi déjà au bandaki l'air wana trop pièce moza qui coiffé à terre nationale secrétaire particulier joué par Mundele Ndombe. Mundele Ndombe wana yende Kalend. Ah OK. Kalend azali grand frère propre ya Kokodioko. Oh. Ah oui, kasi histoire yango. Kasi ka histoire. Yango nati. Donc secrétaire particulier oba jouaka wana oyo Mundele Ndombe azolinga secrétaire na ye na terre nationale. Donc Mundele Ndombe wana muto jouaka yango Kalend azali kama mande abeta omoni mande fo bimé ba obeta songiao et mille lote et banda kala il y a rien de nouveau sous le soleil rien beau fabriquer rien même ndé on la chimbok te chimbok bima kala chimbok ozoka te comme na chimbok et là tamakala bino pour reprendre les lots taille basse quand c'est taille basse et banda pe kala bo taille bino de bo renouveler kakati bo zuka copie bo ba c'est rien donc Mundele Ndombe kama mande fo ya songe grand frère propre à Kokodioko. Il s'appelait Kalend. Donc, yende mouton ngata on a la terre na linga na imité. Donc na linga penda nazwa na bana ko jouer biloko na ibna parce que quand jouer au sentir ba mo ya chiluba. Ezo kota ba mo ya chiluba. Bo na sebla mingi ya ba kanzama za mluba. Yo yebia mote hein.
Éviter. Ah, dans un retard, bon, kasi, bon, entre parenthèses, hier, c'est un na croix. Alba Guinée. Ah. Tama ganga na croix. Aganga ginani. Elia, la mabisa bate bien yebi. Bon, yo kangote. Te na lubaka. Et daka chiluba lobe. Elia, la mabisa bate bien yebi. Yaki na bomba sapatu neza ya kroko. C'est ba bomba yango pour que en tout cas a kuzongela ngere moko eza ba bomba batu basaka nangote. Nzamba za muluba. Na parenthèse mzo na website mingi oyo soto bin nzamba za muluba batu nzambe ndi basala mingi. Même Ali, Mohamed Ali yo yebakaye. Ah ouais bate abunda kana combat du siècle en 1974 on a 20 mai. Kame Ali pas dra muluba te. Mwamba dit comme les Mwamba. Mohamed. Mwamba. C'était Moulouba. Donc voilà. Donc, même moi, Bob Marley, Bombo Malaya. Donc, Bazabalouba, tout ça. Donc, Bato Babouagangunda Bakenda, donc il y a un Zambaza Moulouba. Donc voilà. Nous avons joué le colaïe. Et c'est là qui est, parce que coiffé Yena Nzundu na théâtre national, Bango 2. Des grands comédiens na théâtre national. Bango 2, l'air bango baza na théâtre national, wana toza ko tala bango nanu. Nga siko nego banda théâtre na retard. En 1979, le 24 avril 1979, des jours à Liboso na bandi répétition, il y a théâtre et pas le fait, le Kambandja qui son nom repose en paix, na RTNC, les rois na Télézaïr. Mais tu l'as vu son nom, lui, selon, ils avaient qui n'ont ni les côté Koti, ou intégré facilement. Kobanda nanga ya pardon na RTNC na Télézaïr les rois il y avait biso ngana za ova na bolongo 226 na kabinda wana kaka pamene RTNC so RTNC na place batonga ya ki cimetière. OK. Ya ka cimetière. Il y avait des tombeaux hein. Mais nabi kezaka na tombeau moko pe mundele moko azaka ko ya ko boire ba parfum ko bongisa tombeau wana kaka ko parfum na tombeau mo ya bien wetkala ka zaka mundele wana mais nyonso se bebe ba ke bukana alors l'air ba bandis ko longola ko déterrer ba miko wana ti ba ko tonga RTNC ba tongi RTNC biso to za wana alors Mobutu a inauguré en 1974. Mobutu a inauguré. Biso ko tala kaka bon ngana zo baka un jour ngai funa sala kaka ngana so kaka na Télézaïr ngai funa sala wa mais loko nga sala pe na ba pété mais non baka na prophétiser kaka un jour ngai funa sala wa alors mo comme so na moni nani bana moko biso to kena boma bandeke tawa sa RTNC biso so to kota na sima wana na bazamba wana to bomba bandeke to zina biso pété tozongi makolongulu hein. Excusez-moi le terme ko pas de langue santé mon TikTok e panja sangwa na TikTok masasa ki makolongulu toke ba to bombi bandeke pété mais tozonga to mona boso RTNC na moni bane bele balati kitoko bana miki to pusa nini oh non tozana tu es émission qui fait papa qui fait maman oh émission yabana miki ah te biso ba ko mabele dikama bakolo mabele banda kala biso bakolo mabele batongi boro na miso na biso bonga émission euta gombe ya awo biso to lega tenga te biso foto lega mbangu na ndako makolongulu na sokoli makolo kaka ko sokolo quartier na sokolo kaka quartier kaka changer kaka ilamba pa biso no sangulongo ba question rapide so nani ngasa ko tantine motingi ya gabi asa yo nana yete tozile biso no tozela yawa lelo yinda kaka l'air kaka ya kitna taxi sermo quoi que son âme repose en paix autokufa il y a pas longtemps tant que 60 ans est passé il peut autokufa il y a pas longtemps donc a kiti sermo quoi que non a che couleur l'air a kiti donc terrain indi l'air a koti kaka na kati yake na batona ya ba gardien on a vu papier na biki papa bim bon na zo ba kombo ya bana ba okota abitumba papa to bandi ko wele sko na babi bende wana utupesa kombo papa abima pepa nanga tam kabamba akoma pela pape kabamba on a kombo écouté au comité na ebisio c'était pas facile c'était pas ça qui sengo pena et sengo na elengi pour différence elle sengo na elengi hein na oke sengo na elengi makasi tango babandi ko benga na koti na kai baninga na kida mutu batikali
bana quartier to batikali oto ina bango nzambe abenisaka mopiko te mais nzambe abenisaka mutu ye moko abenisaka mopiko te il voit pasteur Shalom Moïse que je salue nzambe abenisaka beaucoup de la sang mais ya suka moko kaka benir moko abenisaka mopiko nyonso ndenge moko te papa na koti na kati RTNC wana yaki so koti jour à liboso ozwa fièvre na poko pona malili malili ezako pompe lelo koma mulungu ya ngaye otali wa MPC aleki pe otali pe puku RTNC bébé mawa to côté émission ba pièce ba questionnaire to tout ezaki l'émission qui fait papa qui fait maman présenté par Motinga ya Gabi et puis réalisateur nango yaki directeur wa Mushala il est toujours là wa Mushala yende asalaka les barza azali tant to koti to toni ba question ti na bimi la TV 17h biso no sunanda devant la télévision ngaye yo ngaki ay peselenge vendredi ko yasko ba master mususu pe ba bazo adresse nanga ba ko zelanga sko ya Gabi a pesinga liste ya na bomba liste vendredi ko ya confiance élévation nga les hommes qui ndengwana ba pesinga don ya leadership Despère donc a pesinga papier na va na pemena kabamba allez simbaliste vendredi ya na on attend na simbaliste ba masa wana tusko ba iko zelanga vendredi ngana comme chef toqué to côté émission deuxième fois troisième après to yamba le feu le Kambanja il est comédien to yambi une émission a expliqué lengi ya théâtre deuxième fois troisième fois si quoi soit que pas na biso wana ça peut démarche pour engager pe soit que pas na biso bonjour kaka bonjour yo bonjour to yibani bien ko so na tourner ngabe maître nako okozonga pe ngape na salle théâtre ndandi makinga avec tu passes demain au bureau à 11h on a toujours 74 bien wana 79 to pour ça déjà 79 ndé la kende ki mercredi ndé kende kona jeudi le 24 avril na 79 ndé jour ali boso a pesinga exercice ya selanga mime na okambala mime bakite mime zanini pesinga selanga mime moko tu es domestique ne parle pas mais montre-moi je vais voir que tu es domestique ne parle pas mbala li boso na sala sikoyo mime yango nazaka elo na mwa makasi kote wana na bande exercice na ngali boso wana na banda wana mais quoi ça nga remarque abi mais au fongola ki pompi awa siko tala lero sali sani au sokolo rincer pompe changer en côté donc pompe na yo ils ont changé tala mbala li boso c'est comme ça exercice li boso na sala ngwana c'est comme ça na banda ki na groupe ya Lokambanjai donc les na bandi wana toluki acteur musu na bengi na binga mista nga wa bima na kombo zwezwe to na minzoto na kombo zwezwe na juillet to zuba c'est qui facile pe na ba parents excusez-moi c'est qui facile na ba parents tango au quotidien monde mais ba parents tango yo bandi nengono oza idiot oza vaurien un vaurien théâtre c'est la théâtre c'est rien donc oza penda de considérer na famille yo ça la théâtre donc c'est extravagant donc c'est aux natina penate à cette époque-là avec natina té alors maman n'a besoin de découvrir après maman doit qui après ça qui en considération tant on a bandi na eu le casco na zai numéro 1 na zai numéro 1 na beta bor moko boye na viva la musique na joie viva la musique pe joie jour on a beta eleki na beta bor musu il y a Amazon, il y a qui concert na Boutou. Donc, nous d'autres pas bêta jourongo. On a joué pe. D'autant on a joué nandako canon. D'autant on bimi bo canon nandako do lupembe mati. Na ba talanga en live. Ba ibi ki ya awa, azala ki awa ya awa en live. Alors l'air nazoa l'art nazoa na somba mbongo nanga liboso théâtre. Na somba sanya fufu. Sani yo bateka bachiba fufu ya baliba na somba sani mobimba fufu mbongo libosonga nazwa oui non on a parlé ko na ndena pesi mère l'art pas mère ko sani fudo mère amuni pe lero na pe mère amuni ke no mono yo ya solo viezali ma boulot azui viezali démarrage donc mère na so comprendre que vision avant père yo zo après père comprendre vision l'air na rappelle moi vimba ba rigueur na ke potonde père comprendre que
Côté moi, na poni, ça va. Donc c'était comme ça. Donc, ça qui facilité nos parents. Voilà. Mais l'air, na 6 na Qatar Black, na bête à 2 ans, minzo to babio, ba lu ka ba comédie pour ba préparer spectacle ba kene poto. Et avant qu'on a kena wana nanu, na kimi nanu, na kima kinanu pas na 2 ans na sali wana, na kimi na côté groupe Salongo. Groupe Salongo na kuti ba ebale mondial, mo pepe na kuti mama bele ba mo bomengo, na kuti ba ngoni sona, na bete ka 2 mois. Le na okio minzo to ba to poto ngabe, o to go récupérango. Mais poto pour récupérer parce que na kimi na ki poto. Nzambe pa sungi. Les uns na les autres baza ndenge mokote. Les trop da soufa balongwe. Oui pas bango. Ba misato. Les trop Murumba abulangando. Balongwe na bango po père bifalo fala pesa bango mbongo ya prime ndenge kane to alezema e cartonaki. Père bifalo pesa bango pe mbongo te. Mundele asazi mbongo ayengando. Bango babi balongwe na bango. Kolongo na bango donc kokota na biko uyana nga bango pe balongwe. Na kati parti moko wana mista nanga zwezo akota ki avant na minzoto. Mais apesa nga passe a permetanga na kota na minzoto te. Na bombi parti wana asalanga boiti pona kota na minzoto apianga passe aboya penanga na kota compliquanga bon je ne sais pas ma compliquanga ma kasa boyanga na kota. Alors grand frère nanga Tutu Alexis que je salue vraiment de tout mon cœur, grand frère nanga propre je te salue place aux avements. Il y a personne qui conseille à l'obé koyeb c'est susté luka moto mosusu oyo akope sayo. Qu'est-ce que tu peux faire, comment entrer na minzoto bien akelo ka Jean Paul Léon na salo revient na ngawa na ibate azawapi na moni wapi Jean Paul Léon yenda singa camarade no zamte mabe hein. Alors yaka lobby non ba ke matadi so ba matadi yo yaka lendi na elende singa bana répétition ay singa tikala atiki mwasi na ye alambela nga fufu batiela nga fufu na Thomson na munene papa pilipili témoin na will nazo beta badi ya binanga lia baki na 5 parcelles avant na kokoma na Nyanza bango na Croix Rouge na Nyanza na coin ndena yakei atali bango ayi ayibsinga kutanga ngate okuta takinga atermina grand pekoso wa favori wana favori wana tata mukande abi okuta bango mibale batelemi yoso komi wana lobaka na yebo zwanga na acteur esili lobaka bon so atuni na yebso lobaka te mutu te lobaka na ka déjà tisi ba yebio et parce que to sangi na zaini na bango to jwa na bango ba yebi ngai nzoka ba yebisa ka mista na ka mais petit o bourgeois ki na yona yaka na yebisa bango ke aboya na ye yani ngane minzoto se na fermer parenthèse moi bandi lelo te ondere banda kana na fermer parenthèse wana kaka soki ya yo eza ya yo kaka na kei na moni takinga na grand pecos na komika bonjour ba vieux na ye bozo ngai na za l'acteur awa question ali boso pecho za muluba grand pecos na tuningo za muluba takinga pourquoi agina problème na présentateur moluba Cham Senghor yaki na problème na bango sikwa lo aina kiskoyo baluba nyonso bawa ya donc bala mo tuninga question za muluba atakinga quel rapport mwana ya kota théâtre mais moni nga metika petit aye makambo na yimuso ayebi makambo ile kawate bon kana ikaka lobby 9h awa so yete longo libela ko ya sute parce que minzo to aki équipe ya kanaï ba kanaï de nani merci chef nazongi avec joie na kepa Jean Paul Léon abi kwebisa master no ana te kwebisete zoezo abi beaucoup tanaka lobi na tongwawa kwebisete merci vienanga na songi ndako ne grand frère abi koyebise lokote il venait chez nous chaque jour passer le temps avec donné na kendaki wana ye na okute na ndako donc tanga na ina ekote pa na biso na kote pa na biso kuna bomi alinga na kota te na ye na kote pe grand frère singa kobeteli solote to vandi na ti 21h to kabwani na tongo ngam tali bosukuna na komi
l'air ah masa zela nanu na ko signaler ba chef pour na senga bango pour yanga etaliote nde na ya yo yebite yo boya kana yat yo sanga bazozo batute yo sanga bongo tikanga na ina ndenge nanga parce que oh non monika na ko expliquer ba chef tina o expliquer ba chef ate tika ngana so ba betanga iba betanga to ba finga ngaba finga nga yo nde na ye yo yebite tika na ina ndenge na ngai Mr. Vandini de ba chef ba ye ba lui na pilo te to ba ni pe répétition bu ba gymnastique petit faut gymnastique d'abord répondre na ba pe répétition les to sina tuni ba betinga esi ba finginga yo boya kina kotawa tika na ndenge nanga to vanda parce que nazo pe kana ya akonna ko sala nga kana même to tito ke ne poto ai zo ibsanga bi no le monde ko yebi ko binate ba chef ba bi vanda kaka ah chef ba vina vanda bona tourner le non te momoni baza solo langa na yoki kaka yango na sinendo avant kaka ole ba olbenga no na miso batu tika ba benga na na miso batu l'accent danse abo iko l'accent danse danse ba obina pene normal azo bo ko l'accent je le dis non bon on a ils ont en tema nanga je comprends ba tindinga te eza ba bi autant na lo bakango na okakaniti mutema mabe moko boy matakanga na okaniti méchant moko boy matakanga ya mona mutof azobo ya kaka yo abo dona sali loko te mais il mangeait chez nous chaque jour il venait chez nous chaque jour mais aboyi kaka compliqué ngazo bisanga ke ngana susu repetote bangwa okende poto dans ça la sanga bunga place na okokate azoboya na azoboya kaka ka grand frère na ngai wana toto Alexis abisinga bi luka petit mususu oboso boso la ne pe bien ko laksao ne o tomber na Victolo petit mo parler ki wana petit mo boyu Victolo que son âme repose en paix akufa pe abisinga token tokimana poto ngana boya ki na ngai petit wana viki abia masa no a faux esprit mais ngana la sauver abando la sanga ndene baki danse ya na 4 temps ndene baki danse pour bien bien il faut aller à l'école pour bien bien donc dans ces 5 ans aux la gymnastique belé pour na paiement donc petit wana mtala sanga ba biloko wana to na répéter na petit na tongo bat ba ibate jour kaka balobaki bon les deux toujours retenir bato ba ebi ou ba ebité à ba vana ndako petit wana ipe mena bi ve ko banga te garder ba principe na pesa yo danser na 4 temps Victolo danser na 4 temps contre temps sur temps ils arrivent à danser tout seul temps sur temps contre temps sur temps ah ok donc singa ndingo wana donc ba principe na katsa nini wana ba principe yaki ilo nyoso avo sala principe donc ndé na garder kaka moi sans froid Balexi oyabini ok oyabini ok oyaba ça va donc à chef bon ici linga chef nanga petit na yo parce que minzo to ki place ba yanke mbala moko ya mama na yo oh ibimi e umlata bon wana yaki lokola lipa na boudin pona ozwango na minzo to njiro wana yaki je muke mbamo ya mama na yo petit soko au récit na beta yo na bet na père na yo qui vient chercher père na katia makambo wana to mère mais comme instruit un groupe ba yanke il faut s'adapter ganager na garaka sans froid ali le cas l'herbe le kisinga yanke petona singa no vie garder calme sikoyo misa ngake no betela nga imbunda pona pa apia pa viki abete tika na betela yi ah OK petona viki abete tika na betela yi ya masa nga kasenga na bra ba pratique joana ba participation na nga bomanga viki abete tika na betela yi tan oh yo beta na sens nini viki ake ka ndinga sala nga na répétition yena zo bet le pe le trop da sufa bimi yem da bet pe mbundana yem da abeti na bini kaneton malembe alezema wana l'air ka ke komiono na bina chiluba ne place na kata kamulangu chef akwei na seki tsebukane poa donc e yindi alors bake obenga sikoyo batakinga baki liboso na répétition na plateau na liboso boya na ba malembe chabo ya tozi muluba ne ba iskonga moni chef afinga nga tuna na muluba pa chasenga l'air ba ye na bandi siko na bini de sobat ba seki chef Beli akenda ngola lebi
voilà toluka ba petsa modelo yo ko bina na nga et pesa nango normal ba adoptanga place ba retenir quand même que nazala qui déjà il ko liboso ngo wana c'est comme ça et permettant na ke poto na nte wana dia permettre ba yeba ba reconnaître nga kaka et nasima da soufa ba si ba longwe quoi da trois ba longwe nepsi chef ndeza boy na sara ba sketch ndena sara ba sketch beaucoup permettre tous actrices mo kaka na présenter na ba sketch ka chef grand précaution petit non maman abamio wana ya mama nomba mamuta kingabe pecho aende ba innovation mususu Lokana nous peut sanan ba idée na yo zo la méchant si je comprends bien vous aki le seul gène où il y a ba nu évoluer dans kata monde wana aux étoiles montantes na ke étoile montante il y avait ba semba montant coupé bazala ki ba sumba bazala ki mais na ke étoile montante ngana ke étoile montante penda donc na ine ba idée na ngamoko ngabino chef au lieu de dimanche ba to ba ya ba ko ka musique ba silika pamba sangi ba seka ngana charir chef a fâché ya mama na yo takinga intervenir sous pas de bon petit le va nini toujours avec colère ni expliquer histoire bang sayoko ezaboye d'accord à lobby to répéter na bête chef va nous sera yemo sous ye moi c'est qu'il sous qu'on attend mais muto a boya ka ba idée na piaka mais la souka na change donc l'air à ce qu'il sous na bête deuxième numéro troisième numéro ngozali wa nani a bête yo oh ça ya bébé wana numéro na beta yango wana le numéro na beta yango wana au chef skodon ayo ke lengi nanu dit jamais vu donc na beta numéro wana et cartonné journée wana ba misenyo so batali malembe shabia ba longa na bango tozi mutosika malembe sha imbanga makasi ya to comme j'ai dit père bifalo ay batia na concert pour la première fois commis diriger avec kabamba ba commis na tableau. Ça c'était la première fois. La première fois. Au moni combo là on va tirer la table. Diriger avec kabamba ba commis na tableau. Bato baya j'ai dit wana na betango na butu nzoka mundele père bifalo a retenir nga. OK. A retenir nga na liste skoyo batapota be petu fazala. A retenir nga. Dimanche batenga skoyo bato ba malembe cha simbi animation. Malembe cha simbi animation simbi animabi bozana petit moko bokozwa sikoyo o a remplacer ba o na ba kende kaka ba longwa na bango malembe cha ka conflit na beta biloko wana jour wana papa na spectacle na kanga minzoto ba sketch na wana na jour 4 sketch na beta na beta 5 sur 5 ba ça la liste à poto tant mondela 5 ba pia liste à poto ba che kombo na ngate mondela tali papier lobi mwana oya sexa ki biswa wana concert azawa oh yeta yesika boke no bandela liste. Oh, azong c'est bon. Donc so bo cheka bambate donc liste exact. Azong c'est bon. Ba be boke no bandela. Na ndingi ba to ba osala misala. Mondela azong c'est bon. Ba ye deuxième réunion, ba e kombo na nga ba chete kaka. Mondela bi mwana wana wa sexa ki biso. Boke no bandela liste, bo bandela liste. Troisième roya allez yema du papier na di boniko di di to lingi bato basala ka misala di uzoko bino uzoko sekisa bato biso to lingi bongo di de so to azai mundala yanke alors ache kombo na analyste tant bato babi peto anakisi Mola muluba anakisi c'était comme ça élévation nanga et bimaka ndenge wana. Merci beaucoup. Très belle histoire. Vraiment la moni nengo bandeli nango. Ouais, moi n'habite sur la banda ko bozo ngondeni. Ce sont des choses comme ça il faut to yo carrière mon la TV. To ya na TV te poto lo ba n'importe quoi, to lo ba même do insulter le parent des gens et tout. Non, ba histoire ba moi ngai salinga e salinga se ngomo bo na yo ke lo mo na yo kate. Biso to mona ba papa masasi boye, mais tom su to kuti bango boye. Mais ba histoire boye na tika lo e bangote. Alors biso na bino to découvrir lelo li solo ya maboke, hein, ba kolo maboke voilà. Papa masasi to beti no li solo ya papa Chitenge sana.
Babi azaki tellement na rigueur, oro imaginer azaki tellement azaki ma tata trop ndé to ka sonner pas pour information. Azara mauvais mais bon. Alors azaki mauvais mais bon. Mais bon. C'est-à-dire so bon bozo ane mabe mosala kaka. Na mosala bon ezali loko etikali presque na ba acteur nyo so groupe Salongo. Donc on ne joue pas avec le travail. Donc en tout cas toko même moi si nanga so tozana ye. Toko beba naka pona boulot. Bolingo to boaki yango nanu boulot kaka. Otomone na osala boy. Makati ndinga za na cuisine makati abiki na osala émission awa. Akosala désordre na cuisine ta ibiki na osala mu awo na boulot na osala boulot. Abiki chibo ndinga tindi masasi boye chibo ibiki masasi komela ti akoner tenise moi transport ya chibo ko pesa. Siko ye so sa désordre wana chibo ko pesa te méchant na kozongela ye makati osala désordre. Omoni. Donc chitenge sana ki bon akipe mauvais. Mais on garde quand même un bon souvenir et pas naé. Ils est belé. Il y a à découvrir nanunga. Tu te resana à salinga pendate. Ok. Nazo ya na ne besoin audio que on a ndenge musume. Ti, c'est na personne cette version na olobela. À salinga pendate donc les razo linga salanga monique bembalo na sala masasi a tombé malade. Ah ok. A tombé malade. Donc oza ko sala liboso ya kaka a sala nanga a sala masasi fait ceci fait cela. Yem dans un ngalbi a pesa ngali parti. Quand di parti ayaki. Aminanga masasi sala ye. Ah donc yunde tozo ali parti. Non, quand il y a une salongo, cette machine a gagné. Na salongo. Ce que tu t'es sana ibisinga, masasi salai. Ce que tu ko salango ya ndeni ni, oh, parce que tant to jouer, il faut na pesa yo. Te awa loba boy, awa salabo, awa salaboy. Ce que yebe kinga. Ya kwa tinda kinga. Donc na façonner yo, na pesa yo, non awa loba awa salaboy. Donc na corriger yo na ide yo. Donc c'est comme ça avec ça kinga. Donc, Nazalaki, qu'on jouait na di parti, mais on a sali parti, non, dit ceci, dit cela. Même avec Mindondo, même avec Elombe aussi. Ok. Mais voilà. Première pièce, nayo, Oyo Zoa Penza, et cartonna na gatia, groupe Salongo, c'était quoi? Groupe, et le Kaliboso, na sali qui Kinshasa Makambo. Tout dit yo. C'est balai mondial. Tout dit yo. On était des sorciers, famille ba sorcier, le toyer et pas un neveu, feu bébé azalaka papa nabiso. Bomengo mama, nga mwana, toi qui na excusez. Il le fait Inga, un grand frère. Toi qui na Ibanga aussi qui était notre sœur, moi c'est à Inga, d'autres qui presque famille mobima toyer pas ya mwana kasi ya papa abiso. D'autres qui famille mobima toyer mboka biso toyer yebo akamwa nga yamba biso et bale mondial yamba biso. Et sikoyo tant toyer na ne toyer qui na plan on il fallait qu'il passe na mbongo za ko coiffer trop. Il fallait qu'il tolia mais tolia ye nga siko ne na kizengi na ngai sorcier. Et na tuja yo mais moi, mon papa, ça y est, chérie, mais moi, nous caboyons, alors, très orgueilleux, il était sûr de lui. Et en fin de compte, il fallait que tu l'aies qui est pendant. Donc c'était une mission qui n'a pas ça. Il y a une pièce cartonnée. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Là, je voulais dire un grand merci à vous. Donc, Max de Lausanne de la part de papa Jean Chibo Chibobois. Sans oublier Jolita de Bruxelles, Pacassa de Bundes, oncle et frérot, autrement dit Mbosso de Lausanne. Merci beaucoup à toi Naomi Kassang, la capitaine de l'équipe, donc merci infiniment. Papa Massa, si tu as évolué, donc voilà. Par rapport à l'information, on a vraiment eu des complicités avec Papa Jean Chibo Chibobo sur ces questions. Après la mort, il y a Papa Chitengesana, il y avait, on dirait groupe et comment il y a des camps. Et quand il y a Papa Kouedi, quand il y a Papa, il y a Maman Bomengo, on dirait. Mais Babi, on dirait que na Kinshasa. Tu étais aux Zaki na Kinshasa par rapport à l'information. Ouais, Papa Jean Chiboza a raison. Bima que Zaki ni banda Babi Zaki mais ça n'a rien à voir. Au Ebi Nenge Maramio ce Zaki s'est passé. Et l'on y est arrivé avec ça là. Biso africain, c'est toujours comme ça.
tant leader akufaka groupe comme on a tendance moi qui proche naie à olinga akanga ça c'est comme ça parce que dans chaque groupe il y a des mauvais il y a des bons comme il y a mutu susu oui bah déjà qui attend mon candidat so to tsika na to za bien mutu musu pe ali que so mon candidat ku so to tsika na ye to kufa tu bien akase donc na groupe nyonso ezaka ndengwana c'est pourquoi et puis ça décamp parce que les dire il y a maman Bomengo avec Doudou ezalaki ego mais kwede azalaki ye moko à part en tant qu'ancien tant mutu kufi ba groupe nyonso ezwaka moi kokoso et comme à parti boy yangwana salamaki que donc les oui avait kwedi et wa aussi matin Bomengo na Doudou ninga simbate yang moi bokabwani et salemaki mais ngata on a aussi Côte d'Ivoire na ina 2005 na côté pendant que oza koto yo na sala kitoke na mona mutu moko na yokae na yoka ki moko d'abord mam Bomengo atindaki oui mam Bomengo alingaki yemto afasitanga na zo billet ya Côte d'Ivoire tiawa c'est mam Bomengo bonjour maman merci encore bisco zali donc yenda sakina zo billet à partir du producteur azaki na ya sumina billet pour que na ya papa Émile. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore, Papa Émile Zola. Na Zongi, na Kin, na yota la groupe Horizon. Il y a Maman Bomengo. Na Ken Natalia Papa Kouedipe, groupe Nayazaki Nango. Na bani consulter moko na moko to solo la ti. Na katikati. Na ko na on va vieux, na observer va vieux. Tant on a vandi simanango. Na bandi démarche et pas ya maman Nicole Dibam na RTNC na bandi na 2009 na bandi démarche na ego reçu na 2013 de 2009 à 2013 na reçu sur quoi Yambinga na ibisi maman nous sommes là mais tozo zanga ka parapluie kaka parapluie na ndenge ngabina tozo abia bino mais papa ko dia na groupe ngabi non wana groupe ya papa ko déjà ya ye tant il y a un bon à gérer un groupe on a n'engagé et ça il y a biso groupe salon mais biso to groupe na salon to nito il y a biso nyonso toko kana tangi lomba zali mindondo azali mama linga bolingo ngai masumo yemo ko edi azali lombe to chaba bino so bozali ngabe tout ça biso nyonso les bon na oyamba bino lobi Seki na bengi tous les acteurs nyonso pe baye tokuta maman Nicolas Bibanda le groupe Salongo yango ngamo nazo kamba la présidente du groupe Salongo c'était comme ça en 2013 ndeto banda ki kamba groupe Salongo ti nande maman Nicolas yego longa na RTNC mais on continue avec les cordons et l'ombe voilà toujours clôturer bientôt là na clôturer na yo boy arrivé l'ombe salarone c'était bien parce que j'étais le seul jeune tant il y a qui tombe sur la Dio Dio wana ne sala ki bien pendant que tu évolues bien ngana kangi sengo ya kangi di parti bien ngana kangi di parti kangi sengo donc Dio wana et ça bien à groupe Salon il m'a dit encore un plus. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde donc nous sommes arrivés à la fin mais on va pas clôturer comme ça avec papa Nabiso Masasi Kabamba. Papa Masasi Kabamba avant de clôturer au pesa ba dédicace na yo théâtre ya kala o toujours bien maboki na ndenge vision na ngwezo kendela lelo mona 2-3 mots kaka ozomona onde et c'est koufi déjà oh mais ba na route ba bige no bango ba na lumière moko boye lumière ya nini théâtre c'est koufi yo mona pancarte de sous to comme na monde à cinéma le théâtre c'est koufi il y a plus de spectacle. OK ah voilà il y a plus de théâtre c'est l'artiste est face au public ils ont sauté Minzo toi jouer à sauter, groupe Salon joue à sauter, sans sauter joue à sauter. To comme gamba moko kota na cinéma, jouer le bana micro, so ezali mabe ba corriger ici. Auti Braza, outi ki londonien na ye awa donc à ça pe YouTube à côté na YouTube. C'est là danser. Donc toi na non basé belé to lokoti ka ba yeka ndinga na monde ba côté na ba peka azaku tota na formation moko te ma yeka pour finga ka bato. Donc il y a finga ka bato, ko so finga pe mi bal bi balinga pe ka bongo balinga bona bien finga bato ka bien finga bato. Donc mal élevé moko boye rien bon. On accepte ça comme ça parce que biso na RDC to ngaka bidoko ya mabe
makama bien baloba te mika biloko mabe mabe omoni soki muto alobi phrase na ye tina fin eke oyina ye yozo zila kaka na kati o tirer wapi oyo ya faux yozo ya faux allez amplifier yango c'est comme ça biso na mboka biso yali donc eloko atam na biso ke oyo azaka chel azaka ne chel na kwawa na mompona ka chel mais yo boko sepelaka na chel wana kaka bon alunga na ko pesa yo te to vivre ngonde wana voilà donc théâtre c'est quoi que déjà théâtre a sauté donc to le côté n'importe qui à côté mais comme musalango ya rapena ba code te et ça peine ba loi te ki mutu ter bolong la bolong non ya ngwana to côté na cinéma avec comportement bizarre non to côté ba produit pe balenga ga bon to sala ni papa Masasi to na suka moi ngande songi ratarate lo banango ya certain ngai bagata bio pe songi les trop na landa que dernièrement na internet mais ngape na apprécier idée on a tout ça tout le que la chaque Congo ni mbongo azwa asal album pour atika no maramna bino ndire parti privé koti mo trop na katsa maramna bino chaque Congo ndire a comme na kisi parce que a comme na un mois dire même ba honorable nyonso so chaque Congo alobi bandimeli ozomona on dira comme na kisi moko ya domination parce que comment chaba kufi gouverneur a pied soit à $1000 a pied soit à $100 gouverneur a pied soit à $100 je le dis na yoki sangote na moni logote na gouverneur a pied soit logote ozomona mais pona nini des fois wa kufi ba misi $25,000 wana tobi gouverneur ministère de la culture art yokite depuis taper c'est combien donc c'est pas pour la bilong so ozaki ya bien okufi bien ba bimisi mbomba pesi mais alors ils a profit ya bato ba organisation chaque Congo to suki de bisora voilà papa Masasi merci beaucoup pour l'accueil na lobite ke ba yibi te mais ça va déplacer va déplacer tu parles en français quand il faut bon c'est bien na lobite na bien fin moto yibite mais na bika ke kana yezo salama na mboka bazotala biso ba artiste comédien bato pamba to ana tina te ba konte kana ba musicien c'est na gouverneur ngobila pa ye pa côté makambo wana mesdames et messieurs tozo oui makamboze belé ya solo mais to solo la un jour voilà je dis un grand merci à toi et bonjour à toi là tu es Bénédicte de Louyeye depuis Kinshasa donc je te salue voilà n'habité depuis na mon abino artiste et comédien là moi personnellement papa Masasi Kabamba moi je m'attendais et que un jour ba télémission boyne ngoza vivant la famille est là, les enfants sont là, là tu as une médaille ne mérite la chancellerie présidentielle. Pourquoi faut baser l'arabe no kufa? Na habite zo pe beaucoup finde ba ya ko décorer bino ba la bongo be comment? Si lelo et loko bino bosala théâtre ce qui lelo e ba en Afrique c'est grâce à vous. Oui, kasi question tout ngana il fallait tout na bango. Pourquoi baser la Masasi akufa pour pesa ye médaille de mérite? Normalement na 10 ans déjà, il y a théâtre, il fallait pas, comme on a confirmé, il fallait pas payer 100 médailles, il y a bronze, il y a 10 ans. Il y a 20 ans déjà, il y a argent, et 25 ans, 30 ans déjà, il y a or. Omoni, parce que il y a pour ça la manébité miracle in tout ça. Combien de fois même maman nani chaque aloba yango même vieux Dudunga fura aloba yango tozwa ka tête gouvernement a saboté vraiment biso ba théâtre pourquoi mais ça et ça va passer parce que oui bana nanga bonne nga ba sala théâtre té ba miradi fontarel ndi ba bambino de babo nga ba sala théâtre té parce que je ne me suis pas encore retrouvé. Oui, théâtre national, on a voyagé, baye, vedunga François Lupa, on a watch à 4. À Soma, on a un bon, on a voyage. Mais si on biso pona nini et ko simba teke un jour pe Masasi pas lati médaille balati médaille na ye na enveloppe ne pas kaki pe a bombia on a sima bato ba monate ba monaka médaille mais kaki na ya bombia bata mesi kaki na koto do auta la bango bo na médaille to la médaille mais kaki to be ngote que ça la paie sengo comme ça bana be ko se plante pe na enveloppe on oui to nous retrouver pe un jour pourquoi pas c'est que ma solo on a et comme raté pas mon konzi mokondi sikoyo mokondi masole ko koma mais bato ba sengeli ba lobani ndi ba olinga te so to ko mo na média ouvertement to mo linga bon bayoka so ba yoka ba pété ma fou mais to lo ba ka ke tra na internet mo konja ta
un jour, tôt ou tard, comment président Fachi aye? Président Fachi aye, en tout cas, président Yaza artiste. De raison, il y a des artistes. Mais pourquoi pas artiste? Là, c'est ce que vous avez conseiller, président. Ah, Bissota n'a qu'à art, tout ça, on a besoin, il y a, toi, on a posé à tal. Groupe Salon, ils ont bientôt 50 ans. 50 ans, c'est pas une surtout, na 25 ans, il a 50 ans. Et ça, mais ça fait même, bro, mais moi, d'imiter, il y a moukété, bon, moi, moukété. Mais ce qu'on pone, nini, à ta médaille, mokoté, où est ça? Et l'homme, on a discours, il y a tant de chabak, fakiawa. Mais tu as bongo bongo. Pourquoi tu as bongo? Pourquoi tu as bongo? Pourquoi? Et donc, on peut sa valeur, mais on peut sa valeur. Il faut pas koufa. Tu as un discours, tu décorer. Bon décorer, tu as koufi na sens nini. Donc voilà, passe tu as nango. Il y a un autre théâtre ça ya koufa. Bazo sunga présidenté. Théâtre ça koufa. Tu comme na souka, vraiment nangana loba. Osa parmi ba rescapés. Il y a un monde théâtral. Les anciens et jusqu'à présent, tu es toujours là en forme. Bato ebele na pesi master na Kenzo Mulasi. Abi eza vieux moroboé, aza mystique, aza papa, aza vieux, aza master, aza yaya, aza pire biso. Soki ba bengi vieux wana adutarate bo monika apparaît. Ah petit nazoya. Bon et puis aya kaka avant. Donc on est on a papa Jean Chibo surtout ngara meka eba bi secret no ezanini parce que ba petit wana tout ba master wana tout ba lo ba vieux wana so bengi na 9h vieux na 8h aza aux alentours et sika bo bengaki. C'est quoi ton secret? Ko mi considérer ko mi pesa poids ko mi pesa valeur nanu yo moko mutu ko considérer mosala ozosala nde bato ba mona pe valeur à mosala ozosala. Donc tant yo benginga l'heure c'est l'heure. Ngai pas nanga l'heure c'est l'heure. Non batte que non. Pour balobité, l'heure c'est l'heure. Yo so vous sali retard. C'est pourquoi biloko même to dans ba mariage. Ba bengana modéré na mariage. Ba ibso ya 14h. Mais ba moko ba zo 14h wana kutu ba ko sala décoration. Donc voilà. Na so comment déjà là. Ça comment ina kata ça. Donc l'heure c'est l'heure et pas nanga yango wana na mi pesa respect moko bona père discipline moko bo. En tout cas, na sala tout l'herbe pesinga na respect. N'est pas mutu l'herbe pesinga ngam to bana 9h, tournage 9h. Do 8h30 ngana bimi déjà na ko benga nanzela. Voilà. Jaka respect comme pesa kaka bivimba ko pia respect na mosala. Merci beaucoup. Ba dédicace na papa Massasi. Merci ningo akiri biso panayo. Vraiment c'était un grand plaisir pour moi. Plaisir aussi na bandeko bazanangai. Donc merci vraiment, félicitations na moni maman meza bien mais ngalinge ça sou bien collé kandenge o biso to kanisela pour la bino. Merci, ba dédicace Mama Kulutu Sandala Vivine, Nazali Blaisette Kanga, Mama Kulutu Christine Doulou Bazali, Mama Tete Mwebele Yoka, Tozana Bazali Ebele tellement, Bijou Kazadi, Constance Mabiala Bozali, Maman Inès Kambala Bozali Ebele, Maman Yabanga Alice, États-Unis. Baza Ebele tellement moins si sanyo soizate et Makati. Et nana bosa Makati. Et Makati ana cuisine azoka. Makati au Londres en tout cas libanga na yo yango yo Evandi, Miradi Fontarella, Pampheline Bayangai et Flak na robosa na te TG pas Koufa PCP Libanga, Koufa PC Libanga, vraiment en tout cas, paix à son âme. Merci bien, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un autre numéro. Merci à toi, Hakim. Merci à toi, Bénédicte Louis. Allez, bisous, bye.